Ya na komitu naka, est-ce qu'il faudra continuer à kobengisaka basi na poto to mwasi esika ozali poto sala ndenge nini ya mwana mobali ya kenda poto abengisi mwana mwasi na poto la France ya mwasi a compliqué vie ti ndeko mobali oyo akomi shege abandi kolia kuanga na mfumbwa na balabala o vininyo ya na kisasa na Afrique bayebi ke yazaka na poto nzoka ya akoma na ye shege na poto likolo ya mwasi somo tala ozomona oui ngana telemia bon appétit hein? Bon appétit eh ozoliaka bakwanga boye voilà yaya akoma na ye shege na poto tukosula yango awa na émission ya lelo yaya balobaki balobaka boye vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira tango biso tovandaka awa tongo midi pokwa te koloba yango ngana mon ami personnel le commandant congolais de Djobour. Les gens que vous appelez des pasteurs baza ba arnaqueurs baza ba aventuriers na ebito bani nzambe a frappé bango tota ekoki bana ya ba pasteur babandi ko révolter ko se révolter ya okenda poto 30 ans na poto 40 ans na poto okenda Afrique du Sud obima libanda ya mboka ya héritage rotonga héritage sikozali au préféré okenda église tongo midi pokwa ozana ata okende musala te mais tant okende église ezali ndeko boyaka na elongo ya boti courage asali idéologie asali ligabio na église obandi koya okabela mbongo alors mwana oya moni alembi na éviter ce que bayiki ba bien azali mwana ya pasteur miso la bino azali ka mwana oya botami na poto se révolter makambo wana et pesi mutu ko so est-ce que mwana oyo anayi ko bimana pasteur akosi to amona ki nini posala ke mwana oyo a révolter boy ba pasteur boyo ka mwana révolter ba congolais oyo obokendaka église na Allemagne boza foutu boza complètement foutu parce que quand on a cassé ba papo awa na ko sorti ba dossier papa nanga oza aventurier atela maboko o ba grand pasteur ya Allemagne atela bango maboko ba pasteur wana omona ka bana vous pertalo na soki nini ba afo ba ndongala banini bazaka ba masa na ye c'est qui je suis votre karma je suis votre karma j'étais dans l'ombre mais na yebibino nyoso ba pasteur ya Allemagne ba aventurier. D'ailleurs, ba pasteur ya poto, on vous a envoyé ici en Europe pour ouvrir les églises? Non. Boye awa pour vous survivre, pour vous ambongo, pour vous étudier. Vous distraire ba Congolais na ba église. Ba pasteur ya Aachen, ba aventurier. Voilà mon pasteur Mtaoloba. Sauf to lobby to lobby. Moi la pasteur vous dit que leurs parents sont des aventuriers. Alors, papa pasteur Amoyeux. On est le pasteur Amo. On va en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que la vérité est si commis. Donc on lobele yango awa na émission ya lelo. Un drame s'est passé en Afrique du Sud. Et puis, si pas si ma image oyo. Vous voyez que awa bali ko les soutien étranger ba ke de kobota xénophobie et bota mina ndengemo mususu ya musakanati ya moi si aboti liboso ya hôpital tala makila ba sango bien ezate awa na YouTube ya so ni image trotino na privé omoni moi si aboti ya basimbisi mwana na maboko baboya côté l'hôpital ya moi ça fait na setala makila aboti na maboko boye. Quelle méchanceté! Ce qui est commis
ndeko na yo noir pour les sud-africains étrangers zali noir monde étranger za la raté pas si ya ko saka na télévision auto ko développer yango awa bokoye ba qu'est-ce qui s'est passé na moi on a initiative kitoko oyo ba médecin congolais ba zui. Dans cette émission, mesdames, messieurs, tokoloba na ma situation ozekoleka na to eleka na prison centrale ya Makala. Ba VIOL, baba la basi, ba jeune fille, ba jeune femme, ba la qui VIOL, est-ce komi. Monsieur ba tirela ba zemi, monsieur ba transmettre bango ba maladie sexuellement transmissible et pesi pasi. Denis de Chechoy a dénoncé Makambu. Oh, parce qu'elle a été Kounarata prison. On va en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Mes très chers compatriotes, vous avez remarqué que depuis hier, j'ai balancé quelques vidéos de la prison centrale de Makala. La réalité de cette prison-là, en pleine ville de Kinshasa, siège des institutions. Des femmes ont été VOL dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Et depuis, rien n'a été fait. Le calvaire que vivent ces femmes-là est juste nauséabond. Après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement congolais, j'ai dû voir la première dame de la République démocratique du Congo pour le cas de ces femmes. Voilà. Mesdames, messieurs, on va en parler dans cette émission. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika ndosto bozwami dimanche elamu esika wapi et bozwami ba oba ko d'église, allez continuer à aller à l'église, vous allez comprendre un jour que église o bali ko kende bali ko china bino mo ba kende pour d'abord que on voit mi sabato on ne vous refuse pas ici de prier. Vous devez prier, mais il faut savoir comment prier. Même Bible va qui a un beau sambe la kabozo raté pour bien rater n'est ni beau sambe to couper sa biloté parce que besoin bicolo mais tout doit avertir bino. Vous bah parmi ba armes au mundele aya na mona mokili na Afrique, précisément na Congo pour diviser les Africains, pour diviser les Congolais et zali dans l'église. Croyez-vous que nos ancêtres ne priaient pas? Nos ancêtres priaient aussi. Mais pourquoi le sambe est comme le gola bou? Ben c'est rabino ba kitani ya colonisation et comment ba pasteur. C'est que les colonisateurs faisaient, ba prêtre de l'époque, yango ba pasteur ba kuma kusala. Kozwa bambongo ya batu, kozwa basi ya batu, kozwa bana ya batu, le nyon surtout ba kuma ya kusala yango. Oso le boy ne touchez pas à mes ouins. Mbala o toko toucher bino. Moi na pasteur hier assis à lobby. Ce qui va aller à la biso, c'est que vous s'abonner massivement parce que la radio de TV est l'unique chaîne. Le seul programme, oyo, papa, na maman, ba fanda ka isika moko, ba ali kota la tulinga to ba la session oya liboso parce que yo ça la session moko marathon, vous avez vu que pour ba sujet est belé, moi 2 3 4, on va essayer de finir les tout pour le lomo kolia dimanche boyoka. Oh, par contre, après l'église du Kambouti. Kassiaya, to s'abonner massivement. Ceux qui m'a liboso talibiso, au s'abonner. Au besoin de ko fina cloche et notification pour na orataka programme nabiso ata soki mou kete. Kende le sous na deuxième chaîne nabiso na YouTube au beti Afrique Masolo TV yo au s'abonner pe na deuxième chaîne nabiso. Soko si kuna bande ko ya TikTok pe au na TikTok kuna na TikTok ceux qui ont commis 5500 abonnés. Donc, on va faire live pour la TikTok. Bobo Ngamaka déjà. Boko, t'as vu macho quoi macho. Commandant Anderson, Azali Awa, Ngaimoko Awa, vous avez que l'obéla, bah si j'ai presque tout, toko l'obéla kuna na TikTok. Kasi yamboto koma kuna, toko malano 5500 membres. Na c'est pas pour vous s'abonner rapidement. Tu vas dire TikTok, ça fait 2 mois pas mal. Bou. Comme il y a 4000 qui ont donc, vous avez plaisir, tu as 5500 tout banda sika boy, pour ça va live kuna na TikTok. On va aller rapidement parce que parce que aussi si je rappelle même bon déjà parce que belé, nous devons finir parce que je voilà nyonso lelo. Yaya to komanda liboso na sujet oyo ya ba pasteur. To lo baka yango tongo midi pourquoi? Ceux qui ont dit discours, il y a roi Léopold D. Est-ce qu'il faudra la discours wana awa tola sala nengenini zelala luka discours wana la zong c'est la yo oyo kamakambu oyo va passer, c'est très important.
mission oyo bapesa ki ba mupe ba kende kuna ba église bazwaka basi na bango ba retenir basi na bango bazwaka bambongo ba bonda contribution wana yango nde batindaka na Belgique ba investir do makambu oyo bande kosala na discours soki mutu azali intellectuel atanga kelasi ya solo il va comprendre que makambu oyo roi Léopold atindaka ba colonisateur ba kosala yango wana ba pasteur ba koma kosala. J'avais pas prévu à rentrer dans notre discours oyo mais la moni soki na teli bino yango vous allez comprendre peut-être quelque chose. Je n'arrive pas à retrouver ça. Discours yango eza esika nini ma discours eza esika nini et kosala ke batu ba comprendre otolo makambu oyo ya église. Mwana ya pasteur yemboko a se révolter. Je crois mwana oyo boko mwana ye fasana ya kosala ndenga lati ndenga sala ta un peu moins révolutionnaire ndenga te ba maquillage na ye, elle a compris quelque chose que tobima libande ya mboka muto mutazana ndenga na ya bima muso abima po mboka za pasi muso ba oluke pour la pouvoir mais bref tobima libanda pour la koluka ba en anglais beta life pour la koluka via nova via sika. Mais to comme awa elle moko na kona ba pasteur peut-être par ba nini la vie appartient au courageux bana mai wana ba pasteur ba diacre ba porte ba boti courage donc ngai fona lena mutu abatu oyo a cet auto proclamer ngai mosali na nzambe ngai envoyer na nzambe abandi côté ya bino kaka makambo ozaka na bible aleke bino l'esprit azuka la bible ozaka na ngwala abandi ko atangi yango abandi ko interpréter yango ate ya bino comme si tata pasteur akuta na nzambe yemda simbila nzambe asogola nzambe bilamba abandi ko manipuler bino mbongo bo luka ya pasi ya ba malili ya nyoso tu olio futela mwa no minerval osala bien oya ozi mbongo wana obandi ko kende opesa ngo epai na ye lobi nango ye envoami akomi patron akomi nenga komi wana bana na ye ba voyager ba okendaka par-ci par-là yo tikali kaka ndengo wana ya même certaines femmes o bazwaka bana bango akepa pasteur moi na ngai ya comment représenter moi na ya moi c'est pas un pasteur a ça aventure za mutu lokola yo akozwa mwana na yo n'amenez pas vos fils de pasteur moi na pasteur à l'obit la ligue a fait kota mwana linto na ngana bino to landa parce que vous allez comprendre mission oyo roi Léopold II roi des Belges atindaka batu na Kisasa na Afrique pour la colonisation yangoyo eza même mission oyo ba pasteur ba osala na rafraîchir nos mémoires et puis on va parler voilà la mission voilà roi des Belges mtaoloba discours de Belge. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes,
afin qu'il n'hésite point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Voilà, ce sont là quelques exemples et pratiques que vous appliquerez sans faille. Apprenez-les à obéir sans pour autant réfléchir. Est-ce que makambu oyo balobi awa et ça makambu oba pasteur ba osala te? Si on a minute oyo na ba pasteur na ba prêtre ba nani ba vrai ba kitani ba colonisateur. Apprenez-les à obéir sans pour autant réfléchir. Et ça va on ça te. Bon zombongo na bango, bon garder basta bango pendant 9 mois. Ok, pas mundimi, ala bela o soso, ole, yo va se, yo la kito dolia. Et on va passer ça là. Chers frères, jusqu'à quand Toloba, le revenir, il y a révolution. Ouais, réfléchissez. C'est pourquoi mon pasteur a osala ma be, a osala basia bato, a mama, a mwana, a osala ma janatina. Pasteur Nabiso, ne touchez pas à mes ouins, ne touchez pas à mes ouins, honte à vous. Malheur te retouché. Parce que moi, la pasteur, et lesquels. Moi, je me disais, est-ce que moi, la pasteur, est-ce que, à quelqu'un qui, à Bimagina, la camarade de papa naïe, à cause de qui est, il y a une sali révolution, ton nani. Si quand je suis au lobby de l'obité, moi, la pasteur, il m'a lobby, comme papa, la maman, la mouta magouda. Mandez-moi la pasteur, suivez. Ba Congolais oyo obokendaka église na Allemagne. Vous a foutu. Vous a complètement foutu parce que quand on a cassé ba papo awa, na ko sorti ba dossier. Papa nanga oza aventurier. Atela maboko o ba grand pasteur ya Allemagne atela bango maboko. Ba pasteur wana omona kaba na vous pertalo na soki nini ba afo ba ndongala banini bazaka ba masa na ye. C'est qui? C'est qui? Je suis votre karma. Je suis votre karma. J'étais dans l'ombre, mais na yebibino nyonso. Ba pasteur, il y a Allemagne, ba aventurier. D'ailleurs, ba pasteur, il y a poto. On vous a envoyé ici en Europe pour ouvrir les églises? Non. Boye awa pour vous survivre, pour vous ambongo, pour vous étudier. Vous vous distraire ba Congolais na ba église. Ba pasteur, il y a Aachen. Ba aventurier. Batu ya Magoda. Batu oyo bazwaka mbongo ya leta, ba Hartz-IV, banini, allez, bazo te ya prospérité. Bozo bota bana, da mwana ba pasteur Allemagne, bazo bota bana ebele. Bota kabana ebele bozwaka, mbongo ya leta, allez bozo kosa biso. Oh, c'est Dieu la prospérité, bla 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 bla. Donc quand des bozo zoua, mongo ya ba allemand colonisa biso. Allez, vous dites que c'est c'est la gloire de Dieu. Hein? Donc ça. Bandimi Allemagne, vous êtes foutus. Ba Congolais et Allemagne, ba Congolais et Poto, vous êtes foutus. Vous connaissez la église en 2025. Vous avez maillé l'été. Bazo Disabino, Zokande Bazon Billet Boka. Au lieu de construire,
au lieu de construire des business, au lieu de mettre l'argent ensemble pour que les Congolais, tout ça là, restaurant, pour tout ça là, économiquement fort, n'importe. Chaque dimanche, je suis mis réunir, je suis ça mon côté. Je m'en fous. Si tu me suis, tu es chrétien, on a Congolais qui n'est qu'à l'église. Yo Zoba. Moi, je donne la permission en tant que maman congolaise pour prendre à l'église. T'as la minute, ce que tu as na ba yuma na poto, ba jeune ya poto, au lieu de voler dans des magasins, d'abord il faut brûler les églises à poto. Donc, au moins les générations Z, il y a 90, ou comme un combattant, toko panza ba église. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez un bon à l'État. Après, Bahat Fie Banini, le chômage, à le besoin à côté, la prospérité. Au lieu de construire, je sais pas quoi. Voilà, voilà, pasteur s'est révolté. Hein. Si on a fait une vidéo, pasteur a montré un peu menu. Ici, à petit exemple. Papa n'a pas pasteur, mais pasteur parce qu'il est belé. À côté de ça, nous en France, on a attendu si nous, à ce qu'on va l'aimer, le gars la moutou en Zambé, aventurier. Mais non, il y a pas les clés d'esprit, il n'y a pas. Bazo les clés d'esprit, boye Libanda, en Afrique du Sud, en Angola, en Poto, partout. Bobo qui ngunda nzela morona yeye pa kosi a changer combo makambunyo surtout. Mais les clés d'esprit agomo li dibino. Wo pasteur papa moli bonanden. Est-ce que boki discours ya roi Léopold d'été? Boki discours wala té. Tala pasteur amoye. Église à papa nangai, vous a kabazoba. Vous a kabazoba vraiment. Régie Light. De 1. Bokenda ka église, mutu oyo abota bana 4. Bana. Voilà. Voilà moi na mtazo azofunda papa na bango. Azofunda papa na bango. Voilà. Natikina no maloba sika aboye. Et pas ya honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Mon ami personnel, ma femme, l'église, Toloba, Tolemba. Il reste pas ma pasteur, vraiment, va dire qu'on reste révolté. Honorable commandant Anderson de Djobour. Mbotenayo, bon dimanche. Mbotenayo, maman, Kofi et Sikozali. Lecture nayo, na makamu eba pasteur. Ok, moi, na pasteur a se révolté. Lecture nayo sur ça. Voilà. Merci beaucoup et bon dimanche à toi. Mon ami personnel, fiston Pédène de Tata Yasadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Mbote na mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakero, pe koleka mama Olive Lembe. Grand prêtre mère Mukonza ba mama Lirambo alobi, mbote na papa fiston Pelende, pe na mama Rina Pelende. Alobi na rappelé que non, mardi Oyo ezali anniversaire na ye. Et qu'on ça la bien. Voilà. Merci beaucoup. Le président, émission, on a invité sur dans ça la malamu parce que bah image au tien na discours wana imatanga mafuta. Oyebi ke mutu mundu kota uta na invité sur uta wapi. Na tindelo ba image moko wana. Ezoleka. Bazo mona ngo koto bana batu mwini bazo bina l'église, bana ba chino ba osala ba selfone ba okona. Yango ba mona. Ozo comprendre que bazo na ba distraction moko. Na tindelo image mususu wana ya tango na Leopoldville wana bazo mema mundele na chipoi ba noir bazali soki 10 so 20 ba memi mundele moko na chipoi pe bazo banga ba otende naye bakoko na biso basala ki yango tondima ki yango okomona musicien américain moko azana asali image na kata ya yembi na kata ya voiture DMX pe asonam alakisi biso makambo wana tozalaki na colonisation na mundele ba leader noir baiko bima Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Samora Machel, batwana baye biso éveil to lamuki tu ko so na distraction ngeni batu ya l'église oyo batata mwana oyo asakoloba oyo Brazzaville oyo bango ndio so biso na sima
parce que ba leader na biso noir DMX azoboka wana na nzembo nazo rappeler na kata voiture wana ba ele biso déjà effet ba Lumumba ba Patrice Emery Lumumba ba prophète Simon Kimbangu ba Simon Ntoko na Angola ba la musa ki biso déjà tu comme retrouver sous ndenge nini na kozonga na boumbu oyo place ba chinois baza ko yokolisa bana musala biso toza ko yokolisa bana kopina na kata ba église kosala makambo esanga ntina pasteur anyataka mutu mais finalement ko mutu mwindo azali ndenge nini mutu mwindo azali ndenge nini comment expliquer que oyebi na très bien que on azali kosala ezali escroquerie malgré que tu dobenga baba courageux oui parce que na bango bilanga na bango facile biso bandimi moi na o message à lobi oyo bato bazali éveillé le président honorable président Fiston Pelende à comprendre mon message à moi na o commandant Anderson Congo de Djoubou à comprendre puis le petit frère nanga désiré à quoi à comprendre makambo mais bandimi on va l'écouter bon bandini asana bila kene mabe bonabo oh asa ko passer message mo correct bon ça dit que escroquer batou c'est de l'escroquerie pure et simple mboka nini tongoma na l'église ezate mboka nini tongoma na l'église ezalité tozo espérer développement ndenge nini tango yo ba futu mbongo lozo charge ya famille na yo ozo ko pesa ko mutu moko ba fandi et le bana ata le président ba lambeli ya fandi na mesa za kolia kolonda ko mutu na lambeli ba fandi na mabele na 2025 oyo au moins na mwasa to biso 2025 toza ko kinaka na l'église oyo place ba escroc ba sali ba za ko escroquer biso. Comment nous, un monsieur qui se respecte dans l'église avant dit, passer à vous depuis à ne pas la chute côté on a. Et l'autre, au téléphone, on continue pour être une église. Moi, na oyo, a ebisino makambula solo. Batu ya magoda, batu au monde wana. Donc ce sont des malhonnêtes, bandes de malfaiteurs, basali les câbles na bango. Allez, baye, c'est quoi? Bino batu mwindu, bino bandiminde. Bukanga manelo komo boy, ne touchez pas mewen, ne touchez pas mewen. Batu basa ba ouais solo te. Bato église nous au moins na Congo na keno et ça l'entreprise moi monene et engagé 400 personnes à cela kuna banda l'église de répé banda église nous yebe et ça donc bato mo boye ba ko dormir biso ba kwame kuruma ba le Paul Sédan Senghor ba Patrice Emery Lumumba ba ila biso déjà éveil makanisi ya noir efungwama to kene liboso alors banda ba 1960 61 65 wana tangu 20 ya indépendance ya la libération en Afrique lelo oyo fato za ya musika tozonga sima ndengeni tozonga sima pona bato oyo le royaume de Dieu appartient aux pauvres tala ba message baza ko yela biso tala ba message baza ko yela biso donc on préfère aux à la pauvre pour dans le royaume de Dieu mais non ba mindelo baza ko vivre bien bato bela biso lo sambo bato bela biso bible ba mindele ba comment le lobo homosexuel ba comprenez que tokota na monde moi distraction. Comment expliquer que non mutu moko boye aza ko s'enrichir et le bana mona boti ba rebele ko mongo azumbongo aza ko sebelo que non soki ba pambole soki ni ale bien ko comprendre bo juma kamona bo nimi yango bo komi ba fineya ole ko ni musala ole ko tina bana na kilasi bo komi ko zo bana ko lekisa bana mwana ko fanda atanga au ko mayele a créer ta iloko moko boye non bo komi so sala on misala na église ko bina na église ko sala ba boye bio pamala oyo nzambe ko azomona ta ko mona te nzambe azomona yango te. Alors, si vous voyez, vous allez endormir tout un peuple comme ça, africain, tout comme Awa, et le moment honorable président. Donc, biso africain, tout ça, on a soutenu très bien, biso pour la caméra bino. Bande Kobola Mouka, petite sœur a passé message moko qui top. Batu oh, vous avez confié par la banque, vous allez battre en zambété. Na radio de Kole TV Awa, tout ça va tété. Nous ne sommes pas des athées. Les athées que nous avons tenu Maranzambe, tenu Maranzambe. Mais si est-ce que nous avons besoin de la rabino oyo na babin zambi zambi yango wana yango te bo faut que nous soyons en personne pas papa na biso nani ndosima wa aila ka biso ma solo ya église africaine wa ya nini mais a bunga kaka boye to yebite so akenda wapi mate ape katana na katikati tout ça ko kine komi ko tsara na biloko moko oyo eza ya biso te honorable président o tu ko rappeler batu awa avant batu oyo ba ya bakoko na biso bazali ko sambela nzambi mpungu mvija mukulu tozali kosambela tala sikone ba yele biso idéologie balobi discours wana balobi ya de Paul Dona aloba moi batu oyo botangisa bango ke bazikoko na bango banzambe na bango wana ezali esprit mabe bakota na nzambe na biso bakoma ba faible oyo sonne bisa bango oui
tant 20-30 personnes bo memi mundele na chipoy bo memi na ba mal nae nazama bozo le kana pona nte bo ko kita chipoy na bo kangi beta bo ngonde makasi bina ti bo baluse ata kingo ezana mno kwamboka na biso YouTube ko yote bo baluse beta kingo lokola soso kak allez akati nae makoko na biso basala yango bino lelo oyo allez boyeli biso ngo suko na forme mususu ya l'église des bandits des escrocs des malhonnêtes. Petite sœur Sabola, on continue comme ça, on s'allait à 20 émissions. Comme ça, on va distribuer la boucle. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Mesdames, messieurs, bande Konangai. Ata basala yuma. Donc, venez venir chrétien, ça va vrai yuma, ça va vrai ngotobobo. Donc, moi, na moko boye, bokene na office des étrangers là où on fait, bobo ki ngunda, ya talo abia wa yuma. Bon, ça n'est pas la même chose. Il n'y a pas de mbongo à l'État. Car on demande boliaka. Makambutu boko ça n'est ensemble. Mais l'esprit, il y a commis leader nabino au pasteur. Alors mbongo la bono tu bo zona, msala bo sala, boya opiaye. Ah, ya. Boniko. Siko yo belate. Ba action sala à la radio locale. Fondation. Yo belate so pasteur à yote. Est-ce que tu as déjà c'est passé à ça, il y a 1000 euros dans la fondation pour appeler si pour la Bapé sakate, bapé sakate. Bango faut pas soka avec une pas bango sakate. Bapé sakate. Comprenez que ça malhonnête. Siko, sort de l'objet moi na pasteur yemo à lobby. Moi na pasteur wana. Moi na pasteur yemo à lobby. Bokiango. Oga mama o même moi si kitoko sembe aucun pas pasteur à Sambela et pasteur au bala ça va yo na moni molimo abe ya ka lobi na bureau de Sambela lobi na ngwala ta mwana kei olobani honte à vous autre loba quitter to lobi voilà Yaya poto makambu poto to yaki makambu ya kosakalate bande ko bala kisasa moko soki ya la mna tendeli au moins 100 euros. Moi 20 euros, c'est un merci. Poto est difficile. Libanda en général est difficile. Kasibaya y a peu de la rabayanke. Est-ce qu'il faudra continuer? Il y a combien de sarabas en Afrique? Oh, bah, c'est un pote impoli. Bah, c'est un pote impoli. N'a qu'à en Afrique. N'a qu'à en poto. N'a qu'à en Congo. N'a qu'à en Afrique du Sud. Kasi, attends, aujourd'hui, moi, je en Congo. Et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, moi, si la Congo, ok, en poto. La France, Belgique, Espagne, Portugal, États-Unis, wapi. Quand ça commence à moi ça pour tout. Ce qui vous a le comportement à ma bé, à ça le comportement à ma bé. Bande ko ebele ba vie na bango ebeba pona bazwa basi ya ma bé. Tant ba yemba celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ngala bongisa ngo, celui qui trouve une bonne femme. Femme garantie, faut avoir une bonne femme. Parce que ba tu ebele vie na bango ebeba po bazwa basi ya ma bé. Ndeko oya kenda poto wana kala ndeko oyo. Na kocha video boko yoka. Yoka ka ndeko oyo bozo mona video awa. Ndeko oya kenda poto. Abengisi mwasi. Mwasi a compliqué vie. Abengani na Palestine. Yaya kobi kolia malewa na balabala. Tala. Ozo kata liboma te ye wana. Mwanfumbu wana ye azo kolia na kwanga. Je vous ai montré l'image ya Congolais à Brazzaville où ya kufa na divan atonga ndaku abengisi mwasi na bana mwasi abengani atikali na ndaku wana ye atongi mwasi akikufa na divan isalaki pasi ya kosakata image ya Congo Brazzaville elekai apa na biso tala ndeko ndenga lolia pasi na motema yoka siko awa ya mwasi ana doki mais moi ça compliqué vie basi il y a surtout une femme qui sont de démon yaya. Landa. Oui. Nana Télémia. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Eh. Ozoliaka bakwanga boy. Hein? Oh. On a filmé, on a filmé.
nalakisa bato afrique botala ndeko na so na poto aoliani na mabele aoliani bakwanga na mabele etalinga yo mobali kitoko boye yo bogar boye basi bazoluka mibali bakozwa na bango ata yo te vraiment bagere yo batie yo na pale mpenza ozalaka na bapondu na bakwango ozodame bo na poto na mikili vraiment tobebisa mikili ya bato tala ndenge ovai na se basi baoluka mibali lokola yo boni boye bazwa o bagere na pale apo bandi osala bato su bamabei akoma osala bato su basi su mabei ozomona makambo nde boosala bamomi yango bootelengana ozomona ta sikoyo ovai no na bala basi ozalaki na momi no ndi atieli yo biloko na mesa boye te komona nani boyoki komanaki ndoki mibali baosala biso mabeta azotelengana na balabala oke soki azalaki gentine momi mo azwi agare na palin aolambele fufu alia pondu na ekalme bon nalingi nasimba kaka mo eloko moke oyo sero alobi wana soki mobali azalaki gentil nde mwasi moko azwi ye agare na palais. Vous voyez comment est-ce que le monde est comme la souka. Donc vous transformez à Kabou 6, mais baluka 9, 4, mais baluka kiti. Na boko qu'on a besoin de que mobile ndazo ka mwasi ateye na ndako. Donc bino bokei na poto, bobimi libanda boke Afrique du Sud, bozo culture ya mindele que mwasi azo mobile ata na ndako. Ça c'est n'importe quoi. Voilà comment est-ce que vous changez notre culture. Est-ce que mwasi azo mobile ata na ndako? Ce sont des cultures maçonniques. Oyo, les femmes d'abord, mboka ya basi, moi c'est azui lead. Nakati ya ndako moi ça bali kolinga a commandé. Moi c'est akoyi mobali a komi mwasi. Heureusement ya bato lokola ba biso boye na ba commanda commandation de jobu et ko le kate ngamba sa commander ngate. Nande? Jamais. Na ndako na ngai na bangisi yo na bali yo te wana yo commander ngai. O benga nganda ko bima na ndako. Ya. Nande. Donc ce kotala ndeko oyo so pa zaki na ndako na so pende ya libatie libanda. Moi ça tikali ko dondwa na makambuto aya oza yumati. Komana Anderson. O bengisi mwasi sa komi na poto, tala mobali yo akomi lo ya kizenga. Ata kizenga tala mutu normal makambeleke lié. Mwasi abengandi akomi ko na malewa. Na tesika fandi salité on a image salité nous sommes tous qui habité lecture la vidéo au de makambo zani. Voilà, merci beaucoup honorable président Mbendre oyo yuma soki bolingo bande commission ba niveau boyo vendre la place na sebo au chemolia na sebo zolia pe au trouver que ça passe bolingo wana je ne crois pas qu'il y a un bolingo à Mbendre. Au moins honorable président na ndemo bandaki na introduction kobengisa mwasi aye azwi bizali ya poto ato bengisa mwasi akozwa bizali pe akoma peka mwasi poto akozwa bizali wana ezali batu oyo babanda babulingo ya lelo na lobi oyo ngai ba petit tout bavanda nanga na jobu awa na yebisa bango bobala ba sud africaine te bobala ba congolaise na biso yo zali jeune garçon ezali bana na biso basi babotami awa bakoli awa na bandako ba parents bala bango so le bengisa mwasi na Kinshasa. Moi, je suis non par amour, à l'intérêt Afrique du Sud. À Kanesi, mana quoi à l'anxiété, tant à comment à coûter vie difficile, aller à Baloukelio. Quand on a parlé que n'abîme basi, boli misangana bana n'abîme basi. Na évité moutou, on comprend la banifa bonengeni. Na évité. Un homme, on se l'a maïna makina n'zoto. Que ne cop, Luka parler. Bacho libanda, bien rambo. N'a pas exemple facile à bien rambo. Bagwari biloko libanda ba c'est ça bagwari biloko na yana sur la mali ba chinois est-ce que vient kitsa maboko akitsa maboko ta continue à vivre bien que bango batu batrena na palais bande ko na biso basi ba makambu oyo boza ko sala ba mibali oyo bo mona bola muté nzamba ko punir bino et le honorable président pourquoi qu'on a biso mobali mutazo ko mwasa tima sina ndako yo to ba dofando na palais mobali chocho na palais yo komi yanke obaluke mobali ko commander na palais ti obenga na mobali cho mobali la zibanda neti wa kenda ko fana na canapé wana parce que ça y yuba mbendre alors yo mo sta mo vando talibre non mobali nga na bengana na palais ke ya kufi
mobali oyo ngana bengana na palais akomi kolia fumbwa na kwanga na balabala na sebwe ozobola mundengene conscience na oza tranquille ndengene moto humanisme bochi yango wapi humanisme nan totika na tulongona bolingo totika na humanisme bochi yango wapi comment expliquer ozomona mwana mwasi ozobengana mobali na ndako papa ya bana na yo ozoprefera akende kosouffrir au retour tu gagnes quoi mais non soyons sérieux quand même yango mwana basi mususu bana bazo se révolter na ndako mwana akoli ba tanga retrouver makambo yo sa yo papa na bango ale ba fâcher le okomona ba te bana poto ba yo raté o bana poto ba respecter ba parents te yonde muto memi bango na niveau wana parce que ba mona ki na oza na papa na bango na ndako alors tout ça ba boma on a kata mutema et bébé suivi ya bana nous sommes en train de détruire une génération comme ça pourquoi parce que tous allez adopter ba culture ya bato mususu biso to vendre na mboka oyo parmi les anciens Afrique du Sud, biso na président Fiston Pedende, Tosali, Toyebi, pour la nuit tokangama na basi na biso ba congolaise. Parce que Toyebi ke batu oyo bino boza kolanda oyo, basi ya mboka oyo avenir ezalité. Mais biso ba tofifaka na mboka oyo tona expérience. Toyebi bana basi oyo baza bilenge, baza robote pa na bango na ba famille ba trouver normal, balinga mibali te o balinga libala te. Au finish ako kisa 40 ans 42 ans 45 ans avant ko mobali biso to vivre na bango na mboka to yebi bana basi ya mboka oyo na buelenge na bango baza ko mona ntina ya mobali te quand l'âge avance elle va comprendre que non je dois voir quelqu'un qui doit m'héberger me mettre sous le toit conjugal mais comment déjà trop tard alors bino boye olé bo garder culture na biso ya kotosa mibali ko fana na ndaku to le peut-être ko ça esclave na biso boye bo so ma culture ya ba paya entre temps culture wana à la longue ezali na ba conséquences mobo néfaste tango osutuka boye elongesa comme na barit na ndo kolinga yo otulika ndengwana beta tourna yo ville au moins bana basi tozala na bango kala na moko na ba 2004 2005 bilonge nuni bilonge fane na mtotali lisusu mtotali so azalite alors pour tomber la même pratique on a été respectez vos maris aimez vos maris déjà par l'amour tant on a bolingo ya mobali na yo okokoma na ba niveau te ke obengana ye akende kokoma komene vie aza komene oyo koleka fungo na kwanga na seboy mutu penza o ndamba kela mwana mobali et yo moi so ofando tikalo zo la bolo au retour okomona yango te makambo bano compliqué ko na vie boy ba mbongo yo zo gérer mbongo bana wana obano kutana ba problème mo mbongo wana za ko bima ba misusu bozo kendo so ba jeune garçon ba jebi no ba mbongo botikali yolela pourquoi parce que vous comprenez ki masolo ndenge za la raté to respecter culture la biso et respecter mobali na yo moi d'ailleurs so ko sana mobali osana lokumu so ko sana mobali te na petit mo pambala akangiselo mo bi euro fin euro mo boye po bima na yo merci beaucoup. Un drame se produit en Afrique du Sud. Xénophobie et zongi en Afrique du Sud. Naza parmi ba rare bateau ba yibelo côté bandimaka. Non, xénophobie. Na tika koyoka yango te bana botamati na voyager partout na mode en Afrique du Sud xénophobie. Xénophobie et ça du fait que kolinga batuya muto bozana ye soit terrasse mon côté soit école mon côté soit bozo partager na ye nini mon côté boyi na ka Afrique du Sud. Moi je me demande mutu mo isa nga omona ba sud-africain baza ba descendre ya ba rwandais donc na ndenga mabete. Parce que Batouana oyo otota ngomona mangwana soka lingeli yo boule ti ekokokisama. Je ne dis pas ici que vous avez des camarades rwandais, non, moi j'ai des camarades rwandais. Ça va chaque fois un problème. Attends mon konjambo kaloba yango to ala problème ba peuple rwandais mais ba mutuna bango. Parce que moi je me rappelle, il y a des gens qui honorables à Ebiango, on vivait bien avec des Rwandais hein. Ba Rwandais, ba quartier, bozo protéger tout bango. Très bien. Tant on va makambo elé to yini ba Rwandais. Ba toi so akangeli okana alingeli yo boule ti ekoko kisama. Ba sud-africain ba lingi ba étranger te na mboka na bango. Bo mona so gi 2 ou 3 fois xénophobie ça ba beta ba boma ba étranger. Yango to soko la culture e utu ya bipa na biso pa bana oya biso ya okataka bato machette ko sala e utu ba copier yango wapi. Lokola bato ba telemela ki bango na xénophobie o bane ko sala 2-3 fois sala wana. Longoni ya la président ya Ghana.
Asa parmi ba rare président oya telemaka alobaka tout haut. Ba Sud-Africain ba osa ndengo wana pona ba kontina bango ba betele bango histoire te. Que tous les peuples africains ont lutté pona bazwa indépendance. Pona bazwa l'indépendance comme libre. Moi je me rappelle quand ça y ba na mikie to que les classes ba ça biso boya na ba mbongo soki un cas so un zaïso combien na bilamba na binu ya kala to même na bandeko na binu to na bandeko na binu ya Afrique du Sud ça veut dire Rhodésie Rhodésie je crois Afrique du Sud to même la bango pour ba souffrir ngana pesa RN na so $1 un Zaïre na ngai pour l'Afrique du Sud to pesa na école obligatoire. Moi je me rappelle kutu muninga moko ya kana ngote ba beta pas maître pas na mbongo te ya pour l'Afrique du Sud. On a lutté. Et il faut l'avouer, pendant le président, on va lutter pour à partir de ici, là, Mobutu dans la Kati. Les lois à partir de ici. Ça pèse quoi? Bon, on rappelle la peuple de l'histoire rwanda. Ma commune Afrique du Sud, et ça prend le Sud-Africain. On ne refuse pas. Ma commune à niveau Roloba, ma mi bal étranger, ma ozo kabasta. Est-ce que ma bolingo qui para au pays au terre sur balingani. On va faire misala. Musala mon côté au étranger baswaka. Et salama ki salama ki wana. Ba moni ko quitter. Il y a degré à qui mutema ma ba kadiam pemba. Ba komi ko peksa ba to ba soins de santé yaya. Na ba pays oyo et ça développé, ba pays oyo la possibilité le ko liboso, ça ka santé. Moutounion soit la droit à soins de santé. Ozala na papier, te pour qui humanisme qui bon moto. Yango mona kata ba ngoni mutaliboma akufi, okotika ene ngona pour la te. Ba kozwa mutu aliboma, ba kundiye pona honor ya kimutu. Ata bomi mutu aliboma na initude ba kokanga yo pona kimutu wana ezala ba moto akati na biso. Ya ba Sud-Africain ba changer forme ya xénophobie. Imaginez-vous que vous avez Mukanda, vous avez un office des étrangers à renouveler Mukanda, bazo ko compliqué ba renouveler, ba lingi oko ba illégal na mboka. Ba kopi ko keleta ba hôpitaux, ba clinique d'abord. Que ba étranger ba na droité ya ko ba soin. Quelle méchanceté aya. Oui, par exemple, Sud-Africain ça un groupe prêt à battre. Ba osala makambo wana. Toko la makambula matalité mais te ko lobakaka na mona papa bo Sud-Africain lele bibino bo sala bo epona nini po bo voyageaka te bisto voyageaka ba Sud-Africain mamboka mususu bakendaka pour hôpitaux toyebi quoi c'est quoi vivre ensemble. Pourquoi pour na bino étranger la kisi mutu mwindu ndekono ya makila au moins ni bakamtete to bande ko bali bandeli awa ngana honorable commandant Anderson mara o Léopold eseki batu donc pour na batu mwindu étranger za mundele. Étranger à Moutoumouindou, pardon. L'étranger à Moutoumouindou. Moundé à l'étranger. Il y a comme pour accéder à la soins publics et comme problème. Alors, du fait, il y a même nos frères congolais sont affectés. Les Congolais belé va sur un problème pour accueillir clinique. Heureusement, le cas le plus grave, il y a ni on les athées au conseil de la privé photo bozo mona oyo na oyo ngemo na bien te bozo mona maman ozaki la posa ya kobota akei na hôpital baboyi ya kota zeba munene mai ezobima déjà baboyi ya kota ya kiboboto ezali wapi mama oyo aboti na hôpital makile yango na boti na se amemi mwana na yebwe mutolo kutu bakati na nute ya et bazo boya bakota ba policier baza ba otala wana et pesinga il passe image oyo yango awa honorable commandant Congolo Anderson Jobu a ko intervenir comme état moko ba leader ya communauté makambo ya mwana mwasi oyo eleki ndenge nini balo bomboka yo honorable. Voilà, merci beaucoup honorable président, ça fait très mal au cœur hein batulu oyo ba supporter image oyo na évité so basana bomotokande uti kolobana humanisme et les gars qui na Pretoria la semaine je crois au début de cette semaine ou bien la fin de la semaine passée na groupe ya ba leader esika wapi tosali tosangisi ba leader nyonso na ebaki bongo na ko
senga na président Olivier Kalenga ya NCCD pe société civile na Pretoria si bakoyo la biso comme ya hôpital wana et puis qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour revendiquer, mais malheureusement bameka ko saisir dire ko ya libongo ko travailler na gouvernement na ba étranger na mboko esimbité parce que identité ya mwana mwasi tozalaki na yango souté baboya ki okota na hôpital toi alkine na maternité ko bota nde bomoni aboti na se wana batelemi baboyi ko assister mais baza ko filmer ye donc na ba image na ba phone na bango baza na image na ndenge aza ko mibotela ye moko na se ndenge wana. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mutaye ko bota boboya bota parce que aza mupaya aboti na se mais vous allez quand même na audace na courage à ko filmer ye ba filmer ndenge aboti wana ba sepeli na yango bato ya mboka vraiment bilakeli mabe fo landa bango. Honorable président, xénophobie salama na mboka o 2 ou 3 fois ndenge lobi yango wana monde telemela bango. Actuellement vous allez vivre avec xénophobie moko boye caché, xénophobie moko boye masqué na ba niveau ba clinique. Alors tozoyo ba tete tosala yango ndenge nini président la bango amengi ko pekisa bango autant de fois baza ko yokate mais tout na moni intervenir à l'objet que gouvernement sud-africain soki ba moni ba mbila ya mboka oyo soki ba moni bato baza ko sala ba biloko oyo bakanga bango. Or ba mbila ya mboka oyo ce sont aussi des xénophobes. Ya makasi susu bango pe balingi étranger te et puis étranger ngo kaka no le bien pour na bango étranger eza ba noir, indien, chinois, mundele aza étranger te. Étranger et ça kaka noir moto le poso mwindi loko na bango avec des fausses accusations que toza ko misala na bango toza ko basi na bango misala nini ya malonga tosala na mboka oyo ezali misala ya malonga tosala ezala te moi to beta lisolo ngo yate parce que ezaka ne to yebaka na kala na poto beta caillou toza ko bata so ezala nini il a fallu beaucoup de temps que Android ya porter ba caillou ezali que échafaudage plonge babiloko wana vigile. Mais dans les temps, il y a un poto, caillou. C'est pareil dans le cas. Tout ça, la misala ya malonga te beta caillou, mais les colons yango baza ko inabiso. Baza comprendre que non, nza marché na kati na biso maïle oyo eza ko tina biso to émerger. Ba biso wa mona lelo que non, fisson pédé de tata ya Sadek a comme patron. Mais il est passé par beaucoup d'étapes avant comme patron wana. Donc c'est un effort na yomoko na mayelo sangisi orienté yomoko na loko moko boye pour comme patron. Bango ce n'est pas le cas. Bango ils aiment la vie facile, balingo mela masanga, balingo le bisuni, pour ça mabe avec facilité mais peut-être que non pour avoir l'argent il faut travailler. Sikoyo bisonde ba paya ba za ko futi service makambo wana. Bakomi ko benga na batu na ba clinique. Un ami est allé dans la clinique, na biso Yoville awa pour nous acquis attention, attention tout le temps. Baza ko yebise que non, il faut passer ID ou bien passeport. A ozomo apia za réfugié. Ba yebise na mkana réfugié, ya ba réfugié to pesa o traitement te. Il fallait que ça la siko recours na clinique ya maman na biso docteur Annie Galé, o to za ko pesa mbote en passant. Oyo na pasi wana a check clinique na ye Angers na Betrams. Soko qui kuna avec 100 balles dans le moment terme la bayanke avec 100 balles aux traitement kuna malgré que ba congolais ba komi koya ko mettre la biso masolo oyo et pas ya papaya par rapport à ekolo na biso ba Zimbabwe mo bakenda kuna ba pe ba traitement na 100 balles ba ibisete eza ne wana te ote ba zero ba ibisa ngai mais non mais makambo eza biso tina mwana mboka oyo akei kuna pour traitement na 100 balles. Donc vous allez passer une étape très difficile. On va vivre vraiment en noté, on va comprendre en noté. Mais avec ce qui se passe maintenant, il est comme tellement fréquent que tout le monde est saisi, tout le monde a compris que non. Évidemment, vous allez passer une étape difficile. Vous allez 12. Sans pour autant que tout ça la bango mabé biso to sala mabé na bato mboka oyote peut-être ba kwa ndenge ni to reprocher mabé ba sala bango mabé parce que ba kota ba même bango drogue ba congolais o bazana masolo drogue baza même pas 0,001% bazate biso to ya mboka oyo to ya cop na yebisa bango toujours que to ya cop na mboka oyo mais bato oyo ba botele biso mutema mabé ba komi ko beta biso ba biloko ya xénophobie oyo to zo comprendre te to sala na yango ndenge nini.
bandeko bakambia ba communauté bosali groupe ya ba leader pour amplifier bo que na lombango penza na misala kuna na groupe là de façon que bo bana ko solution na ba problème ya ba congolais. C'est que nous sommes en train de vivre maintenant, ça ne diffère en rien na enfer. Moi si na passe ya kobota batu oyo ba mikolo ba bidaya que donc kobota est entre la vie et la mort. Mais talent de collaboration moi si aye oh azali deuxième victime na communauté na biso ya liboso akendaka baboyi kosimba ye boti mwana asoka melangi mai na libumu mwana ayosala fausse couche lui ne babengaka nini soki aboti mort ne pourquoi baboyi koassiste ye oyo yali deuxième cas eza kokoya toujours na communauté na biso bato ya mboka oyo baza kolinga biso te ça fait très mal tozoyeba te tokokende na yango wapi qu'est-ce que nous devons faire. Voilà pourquoi les leaders doivent s'unir au plus vite que possible, de façon que tout trouver solution, merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup, honorable commandant Congolo Anderson de Djoboura. Le commandant Lobby, Congolais à bonne volonté, Bazanga Kate. Alors, une maman congolaise, collège, docteur, Bandimi, en charge. Communauté congolaise au Kendekuna na 100 reines seulement na Betram ce que une adresse sur entre Kobenga biso to ko en contact na commandant de so ba ko direct ko diriger esika clinique wana et zomi. Mais moi je crois c'est pas aussi difficile hein. To kenda ba ça gérer n'est-ce pas ba dispensaire ya ba étranger mususu. On doit s'organiser, je crois le ko la organisation bandi boye et ko simba. Batu ya mbongo ya katuku bianza bazali même si batu ya katuku bianza ba tenez fisque 100 reines à chacun. Togo serrer ceinture pendant 2 ans, 3 ans. Bonne volonté pour la paix. Totongi moi immeuble à 3 niveaux. Rez-de-chaussée ou la totie pharmacie. Ou a un premier niveau. Totie peut être gynécologie. Deuxième niveau, totie dentiste. Totie clinique y a biso ba congolais. Ou ceux qui moutou moussou aye a foutu montant de roman. Congolais sont aye a rosangate ou fêlé. Ba chinois basanango. Ba Pakistanais bazanango, ba Éthiopien bazanango, ba Ghanais, mais pour la nègre biso congolais simbakate. Bina batu balo ba congolais simbakate, mais biso lobi mbala oyo to kusangana eko simba. Eko simba, ya mbala oyo eko simba, ebela teto matato kita ya tout refo simba. Bon qui para moi na pasteur lobi na poto, abi mbala oyo on va se révolutionner ma moi de simba ya biso mbala oyo simba. Est-ce que eko ça fierté que na Afrique du Sud boye hôpital mo ça rappelle ba congolais. Ba to kuta Congo eko se faire soigner hôpital o ba congolais ba tonga na Afrique du Sud. C'est pas impossible. Mbala oyo eko simba. Autre lo ba quitter. Tolobi. Autre chose à présent, que de bongo na prison centrale ya Makala. Drampe se produire kuna. Tomonaki tangu incident salamaki na prison Makala. Ceux qui désordent na mboka, trouble ezali ba victime mise na kabana na basi. Ba jeune fille na biso, ba maman na biso, ba koko na biso, ba koko à 75 ans, ba maman, bazalaki VIOL. Est-ce que vous commis VIOL? La prison. Mais si vous avez la prison, raison est balakate. Maman bakanga epesa ngai pasi. Wana na pesi longo na pas constant mutamba abimisa batu ebele ndengwala. Pona kaka ça faible, mwana na ye abundi na mwana ya mutambongo, mama akeko intervenir, bakangi mama batie na prison makala kota kuna ayebite nini. Mama ta insidaki ba eko VIOL na jeune fille na ye. Ba oba VIOL ou bango kuna misu batikala na bazemi, misu kutu ba bota, misu bazwa maladie. Alors toujours plaider pour la kawana. Oui, c'est vrai que ngala na baka musu ya Denis di chochoité, mais balobaka même dans le mal, les biens peuvent sortir dans le mal. À cause de prison, aïe na ba image eko sunga ba kondi pour balandele yango. To na Denis di chocho inenga zo dénoncer bakamu oyo ilikaki na prison. To lande yango. Biso no sofi. To lande. Vous avez remarqué que depuis hier, j'ai balancé quelques vidéos de la prison centrale de Makala. La réalité de cette prison-là, en pleine ville de Kinshasa, siège des institutions. Des femmes ont été VOL dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Et depuis, rien n'a été fait. Le calvaire que vivent ces femmes-là est juste nauséabond.
plusieurs mois de négociations avec le gouvernement congolais, j'ai dû voir la première dame de la République démocratique du Congo pour le cas de ces femmes. Mais ceux qui ne savaient pas était que j'avais déjà pris toutes les vidéos. On se rappellera en prison, le docteur Kapepula du dispensaire disait souvent c'était une erreur de faire entrer Denise en prison. Simeka Kuna. Denise fera pire que Stani Boujakera. Si Stani Boujakera n'a eu qu'une petite vidéo de 20-30 secondes, Denise a pu avoir des milliers de vidéos, des témoignages des femmes qui ont subi les calvaires dans la nuit du 1er au 2, alors que nous avons une première ministre femme, nous avons une première dame dans ces pays-là. Il y a le fonds qu'on appelle au niveau du FONAREV qui aide des victimes qui sont restées contaminées avec le VIH, qui peuvent prendre le médicament chaque matin, des victimes qui sont dans cette prison-là, Rebecca qui a un bébé aujourd'hui, un petit garçon et mignon, Rachel qui est chez Mukwege à ma campagne, plusieurs autres filles, mais beaucoup sont restées en prison. Je ne parlerai pas des Rwandaises parce que leur pays les a abandonnées, qui dorment même à terre. J'ai des vidéos qui sont, si vous n'avez pas un cœur, vous ne regarderez pas. C'est aujourd'hui que je hausse ma voix pour demander la libération de ces femmes qui ont souffert. Ça fait 1 an qu'il n'y a rien qui se passe. Libérez ces femmes. Je ne demande pas qu'on libère les criminels. Les criminels comme les Déborah qui avaient kidnappé les enfants, elles peuvent rester. Morts d'hommes, elles peuvent rester. Mais si c'est seulement comme les Merci Bazalendo, vous les sortez. Oh, escroquerie, vous les sortez. Oh, comment on appelle ça? Raison d'enquête, vous les sortez. Qu'on puisse revoir, déjà même, en prison, on avait brûlé, comment on appelle ça, toutes les maisons qui conservent les documents des prisonniers. Vous les savez, j'ai dû payer pour beaucoup afin qu'on recommence. Ça veut dire quoi? On crée un autre dossier qui n'a rien à voir avec le premier dossier pour que tu puisses sortir. En prison, j'ai aidé des femmes à avoir l'attestation, s'il vous plaît. En République démocratique du Congo, une femme qui est victime, ils sont venus le lendemain, ils ont trouvé des filles avec des utérus en main. On leur a encore demandé de prouver qu'elles ont été VIOL. Déjà qu'elles n'ont même pas 1000 francs pour manger. Elles se réveillent le matin, elles se battent pour un 50 francs. J'ai dû acheter plus de 100 attestations pour ces femmes-là. Une attestation à 200 $, s'il vous plaît. Mais avec tout ça, rien du tout ne s'est passé du gouvernement congolais. Vous vous prenez pour qui? Excellence, monsieur le président de la République, vous aimez trop l'international. L'année passée, j'étais arrêté. Je me rappelle l'avocat de la République, même quand j'étais arrêté à l'ANER. Madame, savez-vous que la RDC est candidate à la plaque tournante de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et qu'à cause de vous, nous risquons de perdre la place. Maintenant que vous avez la place, nous avons des victimes en pleine ville de Kinshasa. Je me lève pour que cette vidéo arrive au Congrès américain. Faites tout avec des traductions pour que cette vidéo arrive tout en bas où le président va entrer. Parce que je devais le suivre là-bas, à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, où j'allais faire un show. C'est tout ce qu'il allait retenir. Pour la haine que j'ai envers ce pouvoir, qui m'a arrêté gratuitement. Je suis M23, je suis AFC. Et après, pour me libérer gratuitement avec les plates excuses de la République. Et vous pensez que je vais faire passer ça? Vous vous trompez. Le harcèlement que j'ai subi, la revenge porn que j'ai subi, ça sera la dernière où vous faites le genre de choses et vous pensez que vous serez impunis. Libérez ces femmes de la prison de Makala. Voilà. Ce qui nous intéresse dans le message Oyo, et ça, on a des femmes Oyo qui ont été VIOL. Maman Oyo, il y a 70 ans et peu si pas si. Honorable, lecture par rapport à Maman Obaza, la prison Obaza qui VIOL. Et on leur demande encore de prouver si c'est moi si Obaza qui VIOL. Lecture Nayo. Voilà, merci beaucoup, honorable président. Un dossier très sensible, malgré Denise Azao Kendenayango, pour agénuer le gouvernement, Toro Kendenayango na sens wanate,
biso tokotikala na niveau ya bomoto. Exactement. Omoni makambo ya arrestation arbitraire na Congo ezali dossier moko oyo yali très compliqué. Constant Mutamba amekaki ko libérer ba prisonnier. Omona ba vidéo ko tambola mutu azolega na TV par exemple que non Mutamba abotoli lupangu appel asongiseli kolo na yango mais boye ba jour Mutamba kolonga ministre ya justice tokoya ko récupérer lupangu wana tokobotola yo yango lisusu. Eloko wana lega na TV bekamwisa batu. Mutamba alibera batu ozomona vonde oyo akangi Mutamba oyo azo biso que non akotinda bakende luka bato ya Mutamba libera kana bakanga bango bazonga na prison. Donc ezali vraiment pas si honorable, avant de continuer s'il vous plaît, est-ce que Vonde a un problème particulier avec Mutamba? Parce que Mutamba tient la résidence surveillée mais azo mené ma démarche ba longola Mutamba wana ba kele ta prison makala. Est-ce que ça est compte à rendre de N wana et bandaki tant Mutamba yaki na pouvoir alobaki ako sokola ba magistrat wana oyo bazwa ba komisa justice lokola libenga na bango ba gérer yango lokola bango. Alors na tembe wana nde alobaki ako prouver Mutamba azana rien à dire sur bango akokoka bango te yango moniti lelo oyo tokoma na niveau ya kangi Mutamba mais population esepelite oyo eza makambo soni ezali ke na moni elobi ou bien avant-hier atindi groupe ya ba magistrat moko bakende na Kisangani ba vérifier basala ba enquête sur compagnie à construction oyo Mutamba il fallait pesa mbongo wana ba ba soki existaka ou bien existaka te ou bien fonctionnera ndenge nini mais comment osokangi Mutamba nde oza otinda bato bakende osala bakende ko enquêter sur compagnie wana tala vice de procédure tala mutema ya mabe oyo toza kosepela yango te na justice na biso bandeko omoni biso na radio Lokole TV tolinga tozala neutre pe tozala loyal pe juste. En réalité Firmin Vonde wana azali mutu ya mutema mabe moko oyo akanisi que non justice na Congo banda na ye. Or avant hier nous avons eu des grands magistrats après pe barozala un jour peut tokola mwana tongo balongoli avant na droit na yona na ba poche avant na ndako na ye. Donc c'est un monsieur qui n'est pas honnête, qui n'est pas loyal déjà envers lui-même. Parce que on ne jamais au Kangamutu et puis on tient d'abord une seule banquette après. Est-ce que ça a un sens? C'est pour ça qu'on dit que non, compagnie n'existe pas et ça la misala fonctionne. On libère Mutamba ou bien on libère. Donc Azali vraiment Mutumoko Oyo. Asali pour ça la Sony la justice na biso. Voyez bien tant le président ne parle que non la justice congolaise est malade. N'a pas haine, Batumusu a condamné. C'est aujourd'hui que les gens commencent à réaliser que non, le président avait raison de dire ça. Parce qu'à mon avis, au Banina, notre jugement est des bousseaux. Tant que le président a passé président de la République, les magistrats, les sénateurs, quand on a élu les sénateurs, Ndengembo est à na Kinshasa. Vous allez vous rappeler que non, le président Goutou, à l'Obara, que non, a stoppé qui va publier liste des sénateurs parce que les gars ont corruption. On va résultat à moi, ça gagne. À Sangana, les magistrats, que non, bango so basa prouver le ba prouver yango. Vous pensez que le président Bosana yango a Bosana yango te donc tu as bêta que non la justice est malade wana babilo ko ndengo ya ndengo ezalaki. Voilà maintenant ici Mutamba oyo bino bozokanga non parce qu'il a détourné mbongo mais parce que tentative ya vol ezalaki. C'est quoi la tentative ya vol wana mutu wana bo condamné 3 ans de prison. Vous suspendre que Azana droite ni à participer à l'élection ou bien à postuler. Et vous voyez mon pour dire que non, n'est-ce Aliwana, Atasoki, va bénéficier de la grâce présidentielle hier au Yogozoyangote. Alors, puis vous voyez ce titre là pour dire que non, Azana même pas le droit, il y a aussi un recours pour revenir sur ces jugements. Bon, dans la minute Oyo, tu y a droit, ne ba yebi, qu'est-ce que Mutamba peut faire? Ceux qui va libérer les lots, qu'est-ce qu'il peut faire pour que cette décision soit revue. Mais na ebi que loi ndenge zalakwana ezaka toujours na ba option oyo en cas de ceci on peut faire cela. Donc attends ya bango ba beti setwana na ebi que souverain du président na bi que non a signé na ebi ça bien amnistie ou bien grâce présidentielle a rupe obakisa eloko oyo ekoki ko asseoir ma décision na bango wana. Baza ba comité mamabe bato bazali na prison.
effectivement bato baza na prison oyo baza ngona arrêté injustement mutamba ntango abandi démarche ya désengorger prison une bonne pratique mais omonaki bato wana ndenge batelemelaki mutamba donc baza basepelaki na yango te. Denis kolobaki non bamakambo esala na prison ya Makala non akenda ayiba makambo eleka na baprison mosusu te toza na baprison ya mabe mpenza ya mabe koleka na monde. Prison Makala koto so balobaki yango na classement ekozala peut-être 100e ou bien 200e na position. Prison eloko na bazambi wana ezali baprison tomonaki awa documentaire mo elekaki awa baprison na Rwanda moto so akufi babandi kolia misuni na ye donc pasi eleki donc eza na baplace oyo makambo mabe esalamaka koleka prison ya Makala bamakambo oyo ya keno bana basi basali bango makambo ya salite moto so akoti na prison. Denis est en train de plaider pour la base oyo baza enfermé injustement, incarcéré injustement, et puis va violer bango chance au barou des altes plaider pour l'état de la makaba ba fiamba bimalibanda. Ouais, démarche wana mutamba bandaki yango mais oyebi d'ailleurs que non makamone alobi wana ya solo pezali ya lukuté pezali alobi wana somelaki bana basi so ba formulaire pour la nini pour na attestation prix na pension na par na attestation mo 200 dollars. Omonike aumta matalana donc eza yango te. Honorable président, trouve jamais revendre awa tout le bakeno prison Makala ezali malamu makambo leka na prison Makala eza bien te omoni mutu so akoti boloko ezoka liboso tumisaka eza nkima. Alors tango est arrivé que des ordres de salami na prison basi basangana na mibali yango moni makambo wana esalamaki ndenge wana ezali malamu mingi te. La justice doit être faite et elle sera faite pour ces femmes là oyo bazalaki victimes ya basali ba makambo salite. Et loko oto kosenga awe ezalika ke non ministre de la justice oye déjà au départ so tali bien au mona ke on dirait alemba déjà vondana kana otala ye so tali bien azobanga. Donc esprit au mutamba ko tsakana ya okotse yangote peut-être to yebite mibeko soki na moke do baranini peut-être un jour président Roland Mugabe a signé kobimisa bato na grâce présidentielle ba libérer mutamba na ebité soki a repasser ye par exemple droit a rosala nini po azonga un jour na ba fonction na ye bato ya Congo toza kosenga bino lo moko omoni moko tamboleka na ba télévision moko za rapena soni na ba makambo musu ya ko défendre mutu oyo na landana na bosa na mutu wana te aloba clairement que jo mutamba ko longwa ba mapango abotola ka somsela ba kolo na bango biso to botola yango na mutu oyo penza c'est ça qu'il faut alandela libuye za mutu wana ke ba ya balanda aventurier ya philosophe mutu maîtrisable aza le côté maîtrisable aza le mot c'est un comédien qui fait ses comédies. Par contre mutu aloba makambo wana na bosa na yango te ye pona ye ndenge mutamba ye asali justice esa la musala malamu muto babotola lupango na ye bazongoseli lupango lui nous promet que les jours où mutamba ko na pouvoir ye akoba okende babotola batwala mapango. Donc batu oyo c'est ça qu'il faut talaka eza batu ndenge wana. Merci beaucoup honorable président. Ba maman oyo bazalaki victime bozala toujours sûr que non un jour justice royale peut rosala to biso to la justice nzambe te ndenge leki na biso ya joueur ayebisa biso la justice de Dieu yana te Chancel Mbemba biso to za rappeler batu ya kaisa la ya nzambe donc il faut bazwa gain de cause na bango na awa na mokili. Merci honorable président. Merci beaucoup honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. C'est avec ça que nous bouclons session d'habitude à Mkolelelo il y a dimanche. Mais on vous rappelle que nous allons revenir tout à l'heure là pour la deuxième session et pas plutôt Kolobela makambu ya accident ou ya maman Bilabel et banaki le kola maseki et badi ko za tourner mususu baike balobino eza clair soki basangisi makambu ya Zobozi na maman Bilabel Zobozi alobaka wana Zobozi akota sa mabele sika maman Bilabel banaki confier na Mopao Mokonzi. Est-ce que c'est vrai ndenge badoye kolobake Mopao Mokonzi a derrière accident. Il y a Maman Bilabel, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous allons revenir sur ça tout à l'heure là. Soyez branchés, beaucoup moins dans d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Lequel a la maman Yolande, on se retrouve tout à l'heure là. Avec merci beaucoup, honorable. On se retrouve tout à l'heure là avec un autre numéro.
il y a émission Radio Le Collet Masso. Ne ratez pas ces grands rendez-vous. C'est tout à l'heure là. Vous allez suivre hein, des sons de cloche. On va parler Maman Mbilabel. Allez, portez-vous bien. Santé les faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Et tchara.